likambu ya somo esalami bongo na Angola, précisément na Luanda. Yaya makambo ba pasteur otolobaka tokoloba tinati bino olobaka papa Fiston yo ozoloba ba pasteur mabe kasi otolola trabino okanisi lokola fiction yaya. Pasteur ya église universelle na Luanda na quartier Viana abongwani nguma yaya en plein service na prière pasteur abongwami nguma pona nini pasteur wana ya église universelle na quartier Viana ye aswana kina pasteur église voisine kuna ba chrétien to ba fidèle ya église voisine ba yaka ba kima église ba yaka pasteur o nzoka pasteur oyo azalaka nguma lisolo ya somo yaya yoka ba fidèle ndenge ba lito pasteur ba leki nguma tala église ya université na biso botala ndenge pasteur na biso bana kote ya abaloki nguma botala bokomona bozela bokomona ndenge pasteur na biso abaloki nguma ndetango azolakisa kaka na émission oyo ya tolobaka afa kola la salaka prière po là d'ailleurs c'est très mauvais jeune fille oyo nzoka abaluka kampuku quartier moko ayaka koloka lupangu na lupangu sika yaya lopangu nyonso tutende balokaka aye pa ya o na chambre ya bato akotaki na ndenge ya mpuku Ora asala expression na kimpuku mais tellement moto na kaki makasi abaluki mutu bakangi o bali ko mona wazali mutu te kasa baluka kampuku hey somo to kolobaka na émission ya lelo ya ashinda sinanga ole kina na ndoko batino futa ba disco gasko na kende na nazana osonire na ifi na taxita bobo disco usala disco abu mama achina pa sono boya a force na makasi ai ça suna na sala motif on na père de final na abu ngandi donc bank sangani ya sikoyo ya kandenge ni pona okota ndako ya bato umuna na kina manawa umuna na watamba na mutu sina koma na ndako asko umuna na baluki siko kumbangu na koji na sala baluki puku yo mutu ozalaka na problème ya motema pona ko éviter yaya ba arrêt cardiaque tala solution zali simple yaya misili oyo tokisi misili ya pamba eko sisa yo maladie ya motema tokozongi na mapeka na émission ya lelo solution pona problème nyonso ya motema ezali nzambi azwa nyonso atia na kati ya mokili alobi la nature esengeli enseigner bino o ezali mai ya misili ezali misili oyo toliaka kaka tolambaka nango na biloko sina pesa solution oyo na bato nyonso bana na problème ya motema soki oka na problème ya motema no ebetaka osufaka na problème ya motema solution yango papa azobela motema mama azobela motema bosombela emisili na place bolamba yango botokisi yango mai oyo bozako melisaka yango IDPS et ça n'a pas problème la carte nango malgré porte-parole et secrétaire général alobaki que problème exacté mais on sait voir ba problème yoka ba vérité et bandi kobimasika boy na IDPS comme ça la biso ba brouette ya on mona na télé bana lobi pas question et loko elegate Kabou avant lancer mot d'ordre après ba makambo a voter sili projet ba ambition motamotu ame ma ambition na ina dossier na lettre na ya motivation plus 5 ans, il y a cotisation à la base. Maman, les gens qui sont des chômeurs, qui ne travaillent pas, le minimum, il y a pour 5 ans. Le minimum, il y a cotisation pour 5 ans, ça peut près $100. Pour 5 ans. Otika telefoni watokufa lokolo ngomaka lala pona ram ande ko ba kasaye bino sa te ba finga chef de l'état ba sala boye mais ba taïde presse ba yeba ki ba le bagile peuple d'abord to so la ta ba ko ce qui va me ko ngai l'espace ya grand Kasai ba za ben conscient ba so soutenir busoba bino biso nyonso to tikala ba ko tele maloko un seul homme pour comprendre batoyo azoya na busoba na politique et mboka ebeba etali bangote mboka kufa etali bangote biloko yemata etali bangote ye tata na ya zolo tata na zolo ba utazo kamwa lozi un président de la République azo kamwa na biloko zo mata lola zo mata ya zo kamwa ngapes azo kamwa obise kabuya azo kamwa so nani akozala solution pour na Congo
ça passe. Aujourd'hui, ce que la population attendait de l'île de presse, ce n'est pas ce que nous présentons comme spectacle. mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo. Sur cette vidéo on reconnaît, enfin difficilement, Fally Ipupa d'ailleurs qui était juste à côté. On vous oppose souvent. Comment tu vis ça? On va regarder. Merci. Yes, yes. Yes. À quelle occasion cette vidéo? Franchement, je connais même pas, j'ai jamais vu. Ah bon? Je les ai jamais vus, je connais même pas parce qu'à l'époque, c'était tellement l'engouement. Parce que là, je venais d'arriver au quartier latin. D'accord. Je me souviens même pas si c'était vous. Je sais même pas. D'accord. L'aventure n'a duré que 2 ans au quartier latin. 1 année et demie, je crois. 1 année et demie. Ouais. D'accord. Parti sur Palabre ou non? Bon, on peut dire ça comme ça, mais bon, Palabre, on peut dire. Palabre, hein? Ouais, Palabre. Affaire d'argent ou? Oh non, non, c'était pas l'affaire d'argent, c'était en fait, c'était une malentendu comme ça, et puis voilà. Et puis c'était pas que moi qui étais parti, la majorité des artistes, ils sont, et tous ils étaient partis. Quoi. Sur cette vidéo, on reconnaît, enfin difficilement, Fally Ipupa, d'ailleurs qui était juste à côté. On vous oppose souvent. Comment tu vis ça? Ah non, je crois pas. Je crois pas parce qu'on n'est pas même style, donc je crois pas. C'est ça, d'accord. Peut-être les gens ils peuvent dire, mais on est vraiment comme ça, sans s'opposer. Dans une interview, justement, tu as dit, je pense, si c'est une source fiable, que tu n'es pas fermé à une collaboration avec Fally Ipupa pourvu qu'il y ait un bon producteur. Pour moi, on a déjà collaboré ensemble quand on était dans les quartiers latins. On a déjà collaboré. C'est ça. Déjà ensemble. Donc, oui, je suis ouverte en fait, mais on a déjà collaboré ensemble. Ce n'est pas une surprise en fait. D'accord. Non, ça ne sera pas une surprise. C'est cela. À ce jour, c'est 4 albums? Moi, je suis dans le 6e album parce que mes derniers albums, j'ai fait ça, c'est 3 volumes. Donc, je peux compter ça, je suis dans le 7e album déjà. 7e album, d'accord. C'est cela, oui, c'est cela. Le dernier album, il y avait 3 volumes. Ça fait, on va dire, oui, c'est ça, 7 albums. Voilà, il y a un prochain album qui est annoncé? Ouais, j'ai des albums en cours. Elle aime beaucoup qu'on parle de sortie d'album. Exactement. Harmonie, c'est ça? Harmonie, ouais. On a une date de sortie? Dans 2 mois. D'accord. Dans 2 mois. Et il y aura un featuring avec José, non? Ouais, avec José, c'est ça que je suis venu faire. Après les concerts, on va tourner les clips avec José. D'accord. Ça parle d'amour aussi? Ça parle de l'amour, ça parle de la vie quotidienne, tout dedans, ouais. D'accord. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko et télévision bisika nyonso tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutalaka pona ko solola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek tokutani na tongo pona ko solola ya to sengi na yo biloko mibale misatu soki okoti mba liboso yo o s'abonner soki
Soko Sabona, merci mingi tiaba j'aime. Soko Sabone kaka lelo eloko ya liboso. Toko senga na yo Soko Sabone au fina cloche ya notification pour na orataka ba programme na biso ata soki mu kete. Soko ebingai merci mingi. Kasi soki mba liboso yo omona biso yeba ki babenga kangai Fiston Pelende tata ya Sedek. Est-ce que okomi c'est que bien ya to partager obo mesano ndenge to lobaka ya soki lisolo o esungi yote peut-être ko sungande komoko songolo esika moko pakala kaka poyo o partager ko ya to partager to s'abonner na baki to na besoin to comme 35 000 abonnés communauté o to dena ba 34 quelque chose quelque ba tiens nikie to ko sa biso 35 000 ya to fina belé boyali ko tala ya papa yo bongo na papa Fiston yo bongo na papa Sedek otala rapena radio le collègue mais yo s'abonate ata yo moko mama ata yo moko ya moi si yo tala ka bo s'abonate bien te s'abonner ko s'abonner tant que vous s'abonner vous avez j'aime et puis que vous s'arrêtez au titre à commentaire ça permet na chaîne oyo na émission oyo est à l'abri est-ce que comme ça l'a plaisir allez tout s'abonner tout n'a papa on s'abonne déjà maman on s'abonne voilà il y a toi qu'on rappeler anti-poison ezali bande kwebele mama moka oti nga audio awa ya kaka mukolo ya lobby abiki akenda yi kotala mapangu na ya somba bongo na côté ya mpasa nzoka kolo lupangu donc bato yo bataka ba surveiller ka mapangu mutu wana atelier poison na fanta yepe na kidiba wana ay papa Fiston na comprendre ki te na médaille fanta wana ernine. Pardon, na comprendre que tu as dit que c'est sûr que tu as dépassé que tu as soulagé ton nani. Na komaka na flat hotel boyaya ko sanzo na bandi ko sanza wana. Libumweleki na bimisi basalite ya zeize na munoko na simono sto na bi. Hey, merci. Nzamba pambola papa Fiston habité apambola papa Fiston te apambola bisonyo surtout pour radio le collé et ça la kaya bisonyo surtout talatina ce qui maman wana alia ki anti poison te nde mabe koti alinga ko tigana na kisasa mais maman wana asotinda audio bokoyoka audio na ya benga tout en contact na ndeko anti poison to soko loba ma seki mais tant mabe ko kota e ko sala mabe makasi air ya ngoyo o to lobaki te to lobi est-ce que komi c'est que bien voilà. Il y a un commentaire liboso na information il y a UDPS tu sais que dit to yebi ke mikolo oyo mwa nungu zali na kati ya parti présidentiel ba misusu balingi président l'intérim te secrétaire général mwana mboka honorable Augustin Kabuya kasi tolanaki chargé to conseiller en communication na ye aloba ki y a pas de problème moi un groupe elite ya bato ba osala bilinga basengi bango bazonga kati na kati kuna il paraît babanda ko senga bato ba mbongo on sait pas on peut pas rentrer na makambu ya IDPS, nous ne sommes pas de l'IDPS, on a l'ingibota là. Comment est-ce que tu as IDPS, babandi kobimisa, ba vérité. Suivez. Comme ça, la bisco ba brouette. Il y a un moment où la télé va dans pas question. Et l'autre est légaté. Kabouya va lancer mot d'ordre. Après, Magambo a voté Sili. Projet d'ambition. Moutamotou a même ambition, na un dossier. Na lettre, na ya motivation. Plus 5 ans, il y a cotisation. À la base. Maman, les gens qui sont des chômeurs, qui ne travaillent pas, le minimum pour 5 ans, le minimum, il y a cotisation pour 5 ans, c'est à peu près $100. Pour 5 ans. Mais, il a reçu au moins 9900 quelques dossiers. C'est-à-dire, tous ces gens-là, ouais, mais le minimum possible, c'est $100. Vous comprenez? Tu as fois 9000 quelques gens, on va payer ça à $50 par mois. Hein? Vous comprenez? Bon, vous avez la présidence. Attendez, vous avez misalate. Maman, oyo na zoloba, oyo utaki kosala, il n'y a pas 2 mois. Boya na ambition na bino avant le gouvernement. Soit mis na oebima. Maman, tu retournes en bon en les Arabes. 9000, il y a une escroquerie, 9900 quelques dossiers qu'il a reçus. Au RAM au sein de l'IDPS. RAM au sein de l'IDPS. Sur 9000, lui-même apparaît et dit ceux qui auront du boulot, il faut là-bas 700 quelques. 700, on peut avoir quand même mis ça, la bonne dimaille. Non.
Pour la monnaie, Kalami était autour de mon bail, qui a télémi militant, il y a eu des baisses à l'obiment général. Bisso, toi, qui n'a pas de dossier, na bisso, et toi, le bi, beaucoup ma combo, vous a combien? Beaucoup, bah, il que non, carte de service là, beaucoup ma combo, vous a combien? Dernièrement, Kabouya a recommandé, au moins, quand les bateaux de la Missala, na cabinet ministre la mine. Aucun combattant de l'UDPS, sauf ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs, n'a pas sœur dans l'église. N'a quelques gens du PPRD. Mon boulot, c'est qu'il y a l'histoire est bien. Mais ces gens-là ont cotisé. Pour la manière où il y a PPRD, Bazo travailler plus. Non, non, c'est le PPRD au pouvoir. L'UDPS n'est pas au pouvoir. L'UDPS est au pouvoir à travers Félix Tshisekedi Sel. Le reste, c'est le PPRD. Le PPRD a tout récupéré. Le Bézal, il a compétence, peut-être. Non, il n'y a pas de problème de compétence. Ils ont en place au compétence. Ils ont créé quoi? La roue a été déjà créée. Ils ont créé quoi? Dis-moi un peu, les gens ne peuvent perdre quelles compétences? Ils ont créé quoi? On les a vus ici. Mais pourquoi Bazo Tindabino Kasibato, vous avez compétent pour Bakendo? C'est comme ça, je te dis, les postes ont été vendus moyennant beaucoup d'argent. Ok. C'est ça la colère que nous avons. Même eux aussi, Basomba qui peut. Mais je te dis, ils ont dépensé l'argent pour en avoir. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour avoir ce poste-là. Comme Kaboul, par exemple. Kaboul, c'était gouverneur au Katanga. Tu sais combien il a donné pour retourner à ce poste-là? Kazembe. N'a pas perdu, non? Pour qu'il retourne à Casquette, il y a eu des pèses à ce poste-là. C'est comme si on l'a acheté. Tu sais combien il a donné? Et il a donné à qui? Et c'est entré dans la caisse de l'île de pêche, non? Ce n'est pas un problème de compétence. Dans le PPRD, il n'y a pas de compétence. Ce sont les mêmes compétences que le PPRD a trouvées après le départ de Mobutu. Ce sont les mêmes qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Et je te dis, et je te rassure aujourd'hui, l'UDPS n'a qu'un seul poste, c'est la présidence de la République. Le reste, c'est le retour en force du PPRD. Tout c'est dans les mains du PPRD. Et tu vas me dire d'accepter et de croire que Kabouya reste là où il est? Non, ça ne va pas. Là, on dit net. Kabouya a remplacé Kabound pour Nayo? Plus pire que Kabound aussi. Pour le moment. Plus pire que Kabound l'avait fait. Moi, je peux te citer les noms de quelques ministres qu'on n'a jamais connus dans les presse. Mais Kabound les a menés comme ça pour ses intérêts. Moutoumala Moazate. Aujourd'hui, ce que la population attendait de l'UDPS, ce n'est pas ce que nous présentons comme spectacle. C'est pourquoi je demande aux uns aux autres de revenir à la raison, puisque ça n'honore pas un parti au pouvoir. Pendant des semaines, nous avons déçu, craché même sur la mémoire de notre père fondateur, Félix Tshisekedi. Nous avons choisi la voie de la violence comme mode d'expression. Entrer dans les réseaux sociaux, c'est la gâchis et la honte même. On est prêt à tout dénaturer. On est prêt à tout casser sur notre passage. Nous avons commis tout le monde. Est-ce que nous sommes ou bien nous sommes tout? Tozomona ou tozomona te. Partout on est sali que tous à la place où tous. Je ne pouvais même pas parler. Il y a des gens qui me disent ne parle pas encore. Notez mes yeux salanga passe parce que le to sali les assauts je me demande, après tout ce que nous avons étalé sur la place publique, est-ce que les gens vont nous respecter encore? Les gens qui passent tout leur temps à monter que des mensonges, puisqu'ils ont besoin de nuire. La lobby après étape
nous allons encore demander à la population de nous faire confiance. Nous sommes toujours prêts pour dénaturer nous sur les campagne ya Tolembi Pasi échanger forme en attendant Gloria Senga Abimaka échanger forme ba client bazali ko revendiquer kaka pona bandeko ya UDPS. Il revendique quoi? Je ne sais pas, tokozong la la prochaine édition ce qui régisse après et qu'on la ba image bandeko ndenge bazo ko revendiquer mboka eziki mboka ekomi Pasi ya kosakarate. On peut refaire mais tout ça la nyo surtout pour mboka na biso ezonga na rai revendication ya bandeko ezopesa Pasi ya kosakarate. Est-ce que Banzele Zotongaba, est-ce que Batouba Ali Kolia, est-ce que Congo est comme Allemagne d'Afrique, Talakunseki, Talakumamba. Waba jeune au Kundakona Moko, et Missola Milo, au titre téléphone, nous avons tout fait. Le corps au Makala la Ponagam, et nous avons rassaillé. Nous avons fait un chef de l'État, pas de salabé. Mais bataille de presse va y évacuer, malgré le peuple d'abord, nous sommes là, ce qui va nous donner l'espace est grand Kassai, pas inconscient, pas soutenir Bozoba. L'une des seigneurs sur le petit va nous côté le malocol un seul homme pour comprendre le bateau, à ce la Bozoba la politique et Mboka Ebeba et Taliban côté, Mboka Koufa et Taliban côté, Biloko Mata et puis Taliban côté. Il y a quelqu'un à Yazolo, quelqu'un à Yazolo, tout à Zokamwa, le c'est un président de la République à Zokamwa, la Bilo Zomata, le Zomata Zokamwa, Gapes, à Zokamwa, Augustin Kabouya, à Zokamwa, c'est même la solution pour la Congo. Donc, on a vu sur le président de la solution à Bissoté. Tant que j'ai conscience, on vient de on est monsieur le Kwani. Il m'a humiliation là, yo. Nous avons ça, on continue. Bissot Bilo, Mbangou, Nicolas Kazan. Il y a eu des bons Congolais, à détourner des Congolais 380 millions de dollars. Il y a transformé le ministère des Finances dans la carrière minière. Il y a pas à mon diamant, à Picola. Il y a Lingui, il y a Kini France. Il se soigner, soi-disant. Ceux qui ont solo bien au Saragabolam, la Congo, à ceux médicaux, les communes de France, les communes de Banda, au Kaoyo, Félix. Ce qui a appelé Namouk, et on s'embatte là, toi, Salah Namokil. Il faut démissionner, à titre pouvoir dans cette transition. Félix a gagné une minute à ma longue, mais après, c'est ma soda na biso. M23 na ma casse à Zanango, on doit céder, on va replier, on va Zimboka. On va, je le sais, il y a Moko, alors on sait la guerre, on va replier, après on sait la guerre. Très bien, les bosses d'ailleurs. Vous devez condamner plein de morts, c'est Félix Tchilombo. Parce que ça peut mettre la guerre. Guerre. Kagame Kabimisi Basoda, Nyon soit à la frontière à Minango. Et c'est très la frontière à Bisamine. Le monument Valéro, le premier en danger. L'autre père de RDC, le père de mon cannabis dans les néas à cause de Moutouma le Kabila a Zouaki a utilisé Vital Caméra première ne pas s'ani. Après c'est pouvoir. Les gens de Connabis Congolais, les militaires, les Yaya Nangai, les soldats. Oye bisa bango ke lokola ba repliaki, c'est que basali trahison. Yo condamné bango la peine de mort au bomba ba soldats congolais. C'est ce que les gens ont demandé congolais. C'est ce que les gens ont demandé congolais. Ba soldats. Azo tambu sabinote. Les autres camarades de Konabino, on a les angonan, est-ce que tu peux saléma? La possibilité de faire un bassoula, on s'en a noté. Et il y a plus sur STL, Félix Aloba qui est soki na yoki, les Sassimoko, na STL pays nanga, na kosa la guerre contre Rwanda. Président, Azao dossier militaire, il est que commandant suprême. Formation yo sala, c'est la salarié. Formation yo kenana kibomango, kenda na bakongo, kenda sur Israël. Ces mercenaires n'a jamais passé dans la formation wana. Non, Manduki Oyozozwa. Non, Manduki Oyozozwa. Oyozozwango. Oyo président de la République, Oyozozwango.
ozongisa pouvoir ya moto osalaka contre ta koyiba ye pouvoir nayebi te façon na yo soki mpona bongo yakala ozali mpona ti Kinshasa ozwi pouvoir bato ya moyiba basali tradition yo na Kabila na bato lumbi mo bane bosali ringa kati yo Félix bato na yo na yo moko na bakamere mbongo na biso bacongolais na ya basoda bozo détourné bozolia soda zanga munduki ya malonga soda congolais akomotama na munduki ya molai lokola to amai soda congolais akomotama na munduki rouillé un pays ezali lokola mwa commune ya moke Rwanda azo kosorganize kosombela baminduki na basoda na ye des armes sophistiquées un rebelle alors que sommes de la rebelle pour la soda na ye des armes sophistiquées mais un gouvernement responsable reconnu on va recevoir minduki partout yo lingi on n'a pas des armes FARDC bakimi babotoli mboka mais Félix Seleka wuti okima face à Kagame non nana bomiye mais c'est Félix Seleka leki na TV avec beaucoup de plaisir avec beaucoup de sentiments avec beaucoup d'audacité. Il nous a dit quoi? Moindre escarmouche, je ferai la guerre avec les Rwandais. Moindre escarmouche, na osa la guerre na Rwanda. Sima mikolo. Est-ce que monsieur Oyo asimbi ata munduki ya pamba asa la guerre na Rwanda? Tout de suite sur Marché Central TV, toute l'actualité en temps réel. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Tricolore, enflamme-nous du feu sacré pour bâtir notre pays toujours plus beau. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus béni. Merci de journaliste na mutuna na yo. Makambo tolobaka toza ko répondre bino ba journaliste tant que ezali mituna eza ko uta ke pai na bino. Mais soki ezalaki mituna na bino ba journaliste te wana makambo mboka oyo pe ya Félix Tshisekedi vraiment biso tozali na droit ya ko répondre ka muto te. Pourquoi tolobi mingi okufi mingi pona ko pesa conseil na monsieur oyo Félix Tshisekedi lo. Ndeko journaliste yo zoye bisangai FARDC bakimi babotoli mboka. Mais Félix Seleka wuti okima face à Kagame non nana bomiye. Mais c'est Félix Seleka leki na TV avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de sentiments, avec beaucoup d'audacité. Il nous a dit quoi? Moindre escarmouche, je ferai la guerre avec les Rwandais. Moindre escarmouche, na osa la guerre na Rwanda. Sima mikolo. Est-ce que monsieur Oyo asimbi ata munduki ya pamba asa la guerre na Rwanda? Il est pas rekilaki. Comment nos militaires, nos voyants militaires, nos voyants soldats, comme si le titre qui chasse à Kala, les anabaleki nangai, bana nangai, depuis musée, depuis Laurent Désiré Kabila, Palongwa, bakena musala volonté, babima, bazalaka na est, bazonga te. Ba servir l'école. Yo Félix, batu na yo, na yo moko, na bakamere, mbongo na biso ba congolais, na ya basoda, bozo détourné, bozo lia. Soda zanga munduki ya malonga. Soda congolais akomotama na munduki ya molai lokola to amai. Soda congolais akomotama na munduki rouillé. Un pays ezali lokola mwa commune ya moke Rwanda azo kosorganize kosombela baminduki na basoda na ye des armes sophistiquées un rebelle azo kosombela barebelle pour basoda na ye des armes sophistiquées mais un gouvernement responsable reconnu on va recevoir baminduki partout yo lingi on n'a pas des armes. Face à cette situation ceux qui bandeko na biso be FARDC comme na mona Ukraine na Russie so moni yokoto moto eleki mingi abeti
repli stratégique ezalaka batala esika nini bakobandela mpo bareprendre le contrôle mais pas Tshisekedi na bato ayi depesi lelo na ministre na ye oyo atie repli ekomi fuite repli ekomi trahison lelo bandeko na biso bacongolais bamilitaire bayaya na ngai ya basoda oyebisa bango ke lokola barepliaki seke basali trahison yo condamné bango na peine de mort oboma basoda congolais Tshisekedi oza na motema bocongolais te Tshisekedi oza na motema bocongolais te basoda azotambukisa bino te otala na eloko eleki oyo ezoleka na bandeko na bino oanalize yango nano eske toyi kosalema apesi bino defora na basoda osala no tine na minute oyo ya boyi boreplie nsima soki endimi aza makasi osonga nsima te soki osongi nsima aboma yo akondane o peine de mort sikoyo ya apesi bino ke soki force eleki maye bozonga nsima eza te bokende liboso bokoma na bino baza ngambu wana oyo soda azongaka nsima arepliaka kote force na ye mosusu ezali baravita ye me yo boyi yo azonga nsima c'est kopermettre na basoda na biso bamipesa na ba M23 parce soki ozongi nsima obimi traître babomi yo mieux vaut kende liboso ata obimi traître oza na bomoi c'est-à-dire leso apesa bamilitaire yango wana bamilitaire congolais donc naki militaire ya kilelo mpe ezali otie kilelo te bamilitaire kilelo eza buzoba kilelo eza buzengi donc bino mpe bokomi bongo militaire balalaka ye te président aza odesi ya bino bamilitaire te yeke babengi ye commandant suprême formation yo sala Tshisekedi asala te formation yo kenda na kibomango kenda na bakongo kenda soki Israël ce monsieur n'a jamais passé dans ma formation wana mais lorsque bomoni ordre moko bande kopesa mal donné il faut boter les mains pour le bagnet bandeko mingi basalaka arrêt cardiaque banaye kosala yango bayebaki solution te sikabo yo talaka radio lokolo moni c'est pourquoi nalobaka kotala radio lokolo yo moko te to partage radio lokolo peut-être sungi yo te ekosunga ndeko moko songolo esika moko pakala taloyi yo solution mpona koevite maladi ya motema yo moto yokaa motema pasi motema nanga pasi nini beya solution eza mokie kokende kutu bakisi ya mundele te kokende pa munganga te yaya tala misili est-ce que misili bato ya bampangi na muna bandundu mbote na bino baba na bandundu nozo tu zwa kaka misili tokisa misili maya misili wana banda komela ngo kala ko komela jibwe voilà yo siko tokisi misili mai nango bandi komela ngo okomona maladi ya motema nyoso tu ekokende landa explication de ko solution pona problème nyonso ya motema ezali Nzambi azwa nyonso atia na kati ya mokili alobi la nature esengeli enseigner bino oyo ezali mai ya misili ezali misili oyo toliaka kaka tolambaka nango na biloko si napesa solution oyo na bato nyonso banga na problème ya motema soki oka na problème ya motema no ebetaka osufaka na problème ya motema solution yango papa azobela motema mama azobela motema bosombela ya misili na place bolamba yango botokisi yango mai oyo boza komelisaka yango mai oyo azali komelaka yango azali komelaka yango azomelaka yango chaque jour bozomelisaka ye tongo poko bozomelisaka ye tongo poko mai ya misili ezali na solution mpona problème nyonso ya motema na vie ya moto moto bande kokanisa mingi badouleur elekaki stress elekaki eliaki ye corps mingi soki bopesi yango akozala mbala moko établi donc ezali mai ya misili ezali na solution mpona vie na bino donc mai ya misili yango je crois naza eloko kobombela bino te ya mpona problème ya motema donc on a un problème dans motema misili nzambe asalango atiango ba remède ebele atiango ba pouvoir ebele nzambe azwi kiboye abata mission na kati ya nature na kati ya banzete
po banzete nyonso to tozomona efandi na kati ya pont efandi na ponction ya nzambe na kati nango. Le plus important ezengeli oyeba yango. Yaya vidéo oyo komi viral sur la toile dans les réseaux sociaux. Ezalaki bana lobby. Na lobaka yango chaque fois yaya. Okoki kolala te soki yo osambeli te. Sambelaka prier sans cesse oyebite kondimatea pire azalaka te pire akoma pirate kondimaka te boyo pire alaka yo ate omoni mutu akokangama na yo o pire nga mwana mama na nga wana te lokuta yaya mutu ayaka pembe na mutu pona intérêt na yesu loko mobo yaya bayebaka valeur ya mutu personnalité ya mutu na mbongo bato musu bazaka so bamoni mbongo moni amona ndire no baloba na Zulu tutukumbeka azoko lenga mo la vie esuki. C'est pourquoi le pays n'avance pas likolo ya lokoso ya mbongo nde comme ça komona mbongo ya mutu omoni muninga na mbongo na ye ozoka tiloko za mbongo ya yo obandi ko sela mbongo ya muninga programme. Oh yaya est-ce que basela ka kwanga ya muninga programme to mbongo ya nyongo programme tala kunseki tala kumamba. Prier sans cesse yaya. Na ba famille ozaka nango. Ba famille kutu ya motelonga ba famille batu innocent bande ko ya quartier na ba école yaya oyebite soki omoni mpuku na ndaku na yaya boma mpuku wala kotika yete omoni mpese boma mpese kotika yete omoni nzinzi boma nzinzi kotika te yaya. Bakadi mpemba bali ko se transférer ndenge nyoso tout likambo ya kokamwa jeune fille oyo bokomona awa yaya jeune fille oyo ye nzoka grande sœur na ya tindaka ye abaluka mpuku azokota na ba chaque ndako akota ndako atali mouvement ya ndako na bneza ndenge nini atali bozolia ndenge nini boza ndenge nini masolo ni bo ali ko beta ya masolo so beta komona obeti masolo bana lisolo o soleka ngana madame muto ayebi yango te mekomona esimbite nani okiwala mpuku mwana zaki aye kola mpuku ya telemia to nzinzi yaya bosala ba projet boko sala bokobi likola papier botie wana omoni ka nzinzi moka ya kwe akwe likola papier wana yo mona ka nzinzi obenga na nzinzi ka mutu azoko tanga makabo komi wana a communiquer kuna boko sala likambo wana esimbite est-ce que komi to soli pembe to zo penye yo kotike la kanzinzi tante kotike la kampese tante surtout ya minene wana kotike la kampuku tante boma ye ya po mabe okota tana fi oyo ya na banga tindaka ye aya ko eswine batu abaluka kampuku akota banda kwa batu abali osa espionnage kongo za na makambo ya ozo banga pete siko soki osambela ka chaque fois oza mwana vuluzi kimbangu mwana yaya kipa vita yaya bakolonga yote atandenge nini tala akota na bandaka batu kwa mpuku asali expédition asali akeba kopesa rapport soki apesi rapport soki s'agit baba kolonga maladi ya mbasu babwakelio maladi ya mpese babwakelio maladi ya mpuku babwakelio kasi soki boza na Seigneur Jésus Christ Jésus de Nazareth ya osambela ka solo bakokoka yote loko la famille oyo mwana mwasi oya ki abaluki mpuku akoti na ndako akoti tina kati ya chambre mpuku abandi koyoka moto ti mpuku abaluki mutu bayeko kangela ki mutu na ye o bozo mona wana akota ki lokola mpuku na likolo bati ya lokola film lokola fiction yo moko landa o comprendre bato mokili makambo mingi na lelio mama suivez ça. Papa na yo komona bongo mama komona na Aziza bofana balabala ni osa numero ya telefone na bango soki tobimi atokeye pa na bino koyeba sikoyo okomi awa ndenge ni apesaka mosala nini ya ashinda shina ngawoleke na ndoko batino futa bakisiko nasiko nakende na natana osonire na natalisita bobo yesko usala disko abu mama achina pembo solo boya a força na makati aí precisa suna na sala mote
on a peur de finir à Bogandi. On a pas de s'attaquer à moi. Sikoyo ya kandenge ni lepona okota ndako ya bato. Omona so na kina wana omona na otamba na mutu so na koma na ndako so omona na baluki so kumbango na koti na sala baluki puku okoti siko tango okota kusaka musane okuta kala kumbango na kumbango siko esima kila ibisima na ibisi so tala bwibwi. Siko okota kia wa nini? Okotika kamwidi. Amingite. Okotela kiende ni ka puku yango. Okoteka lokola moto bi lokola puku. Lokola puku. Osiko tango okotya lokola puku makambo nini eko sala ko kuma. Tata na kokiti mbango ko mtuto yo limbanga. Ne kongo ya chinega bina koki ompete na kokosala ompete. Kosala monde amfuta kani. Eloko yana ya tindi ya sala akoki kosala ngote. O amfuta kani nene kosala monde. Zela mpati. Siko ya yango atinda kayo sala. Siko nengo yawa atinda kiyo sala mission ni ndako. Baba makasi. On a foutu bateau. Baza siko faible. On a ta nandiki basali. Sikola kende koye bisali. Sikola ta siko yesko a profité. So mtongo e mika so boki maladi ye kaka. Ye ashina ka. Donc ningi za soka tindio e kwa foutu bateau. Omoni ndenge za. Suki ya yaki na wala koye. Wafute bateau oki kopesa rapport epai ya yawe atindi yo. Soki omoni ke bateau ana yawe alinga sala oyo akosala soki baza faible, c'est ça non? Bon, siko mingi tangu yo kende kimisho yango biloko nini osala ndako ya bato. Quand il est ici, il y a des choses qui sont boma mutango, msupe na akoki msupe sana kwa kisi mawe. Na ke ngosa posi na mawe. O boki na mawe kisi ngosa porta mutango buma. Ta onyetaka kisi mawe. Ba moko afimba. Usa sûr que okotia wa lokola puku. Kotia lokola puku. Sikoyo nguya nino kotia. Ukoma boy. Ndapesa ngakufa niza kaya na biso. Siko tango okoti lokola puku. Osatire nini na ndako. Osatire mabe. Za mabe? Mabe na ndenge nini? Moto. Osatire moto na mabe na njo. Satire moto za mabe. Siko obengi ya yango yebiseke no makambo tingi esimite. Okwa pesa biso numero na ye. On a déjà passé à ma campagne bébé. Ayebi. Si quoi yo bobo makabato nyonso. Azali bota na te bobo makaka. Maman msukuna papa msukuna kututu mama bango. Donc ata moto nyonso akoboma ya ata za famille na yo te. Bobo maka. Ata ya famille na yo te oboma kaka. Bosoko obomi bosaka ne. Yo obomi bosaka ne. Mona to dia bata. Ndenge za yawa la première chose ye assemble la kate ya tout la sika makambo le kibongo na Luanda bana Luanda bondia bon tarde bon noit ça dépend à l'heure où vous allez nous suivre makambo zo le kana mukili oya ya prier sans cesse
ba église auto kendaka finalement to kende église nini ya toloba te to adiko ba tongo midi poko ya de faux pasteur bazali ba pasteur alokuta baza ebele ya kosakana te oyo ya na ça ramène aussi la expérience est-ce que ba tout bazalaka na ba école balote na nzela mwana mwa kwemo batemi mwa charlatan moko be azo bimisa pigeon azo la magie est-ce ba susu basalaka soute bakota bango nyonso tuna ba église yango wana bakoma kolandaka basi ya bato ya mabala bakoma kolanda bana ya batu donc salaka angele kotikelaka pasteur moko te mwasi na yo basambela baza batu mabe bakadi ya mpemba baza batu ya bakadi ya mpemba. Mais oui c'est vrai, parmi les faux il y a de vrais pasteurs. Ba pasteur ya solo o ba osala ba nzambe na motema moko lokola ba apôtre Charlie Mubiala oyo abonza mobimba na nyonso tout epa ya nzambe asala kana musika ata na musika osambela ba ya ofele bazoko bika mbote na yo apôtre Charlie Mubiala longonia batondo na msoje ko sala apôtre Chico Apuam push pray until something happen tala basali ya nzambe ya solo bangwana ba prophète Alijo évangéliste Didier na Bundes bapôtre basali ya nzambe ya solo bango wana bisusu batikeli oyo yaya mawa tozali awa na Angola na Luanda na Viana bandeko kezabenga Viana ezali avenue to quartier église moko ezalaka na Viana bandeko ya Angola Viana babenga Viana to Viana église universelle pasteur ya église universelle na Viana wana ezala église en diagonale wana siko batu ba comprendre te église en diagonale wana ezalaka na batu ebele mais batu ba fidèle balungaka moko bazo na église universelle moko bazo na église universelle nzoka pasteur wana azalaka nguma batu ba yebaka te ya histoire vrai na kotela o vidéo lelo aboye komona vidéo ya to kotaka extra vidéo muke soko lingi ebele nango olandi biso na groupe Gold Radio Lokole okomona yango. Pasteur oyo église diagonale universelle wana akeko luka pasteur autre balo siko pasteur mais comment est-ce que yo ozo ka fidèle nanga ndenge nini pasteur oyo église universelle c'est non basola na mo pepera takate ba yebelo basola anda kotoyo nzambe ndaza koto nzamba za kotoyo ya solo to yebite est-ce que pasteur église mususu wana ata pasteur ya solo to azaka bilinga est-ce que ma bonne na ye ne sala que pasteur o ba exposer ye to ndenge nini donne-moi le téléphone on ne sait pas qui bilinga yaya en pleine prière après que soit la kuna pasteur o église universelle tango aye ko zonga pasteur église universelle ko zonga prière na bango bandi ya mukilisa na makambo tango prière e bandi intercession bazo sambela ba fidèle ba mona kaka boye pasteur na bango ya église universelle yaya abandi ko baluka nguma mukisa na makambo pasteur abandi ko baluka nguma yaya somo sauf qui peut en plein culte ba tout kopanzana ba benga mbila pe akweya na likolo ba mingi ya na kotela yo ka ba fidèle moko ndiye mo azoko expliquer mugeza na makambo yo kana ngo universario église universario universal na Viana ezaka na Viana église universal ezaka na Viana salami donc église universelle ezaka na Viana ya on a portugais église universelle mais ça église universelle na Viana, na Luanda. Pasteur en pleine intercession, en plein culte, abaluki nguma ya somo. Yoka. Église ya université na biso botala ndenge pasteur na biso bana côté ya abaluki nguma. Botala bokomona bozela bokomona ndenge pasteur na biso abaluki nguma. Ndetango azolakisa nani abanjo la sabibo zela na la sabino partie dépôt tozala ki na temps ko filmer te yaya pendant que ba misusu ba na temps ko filmer te ba misusu ba filma ki moi extrait yaya na ebite est-ce que totela bango extrait otoninga ya talaka mo extrait muki o tala comment est-ce que pasteur azoba luka ngumba epesinga mutu ko so yaya tala image oyo ndenge ndeko expliquer na portugais ndenge
Poto le pasteur Azoba Lukanguma. Exclusivité kaka na radio lokole. Pasteur Église universelle na Viana, na Angola, na Luanda. Tala. História da Universal vira jiboia em pleno culto. Família, como vocês vejam aqui nas imagens, esse pastor virou jiboia em pleno culto, família. Quem não me segue, segue já e curte e partilha, porque essa informação é muito arrepiante. Família, vou postar aqui um trecho porque a segunda parte está a processar. Família, observa e me segue. Regi, coloca aí o vídeo do pastor da Universal que virou jiboia. Coloca aí. Vamos ao vídeo, família, e não deixa de me seguir. Voilà. Tangu toloba kama ba pasteur bokantara lokola ba sekisiko image oyo. Est-ce que to monter yango bomboli para pasteur yemo ne ali wala ndenga azoko bongo ya eza nkele image yango azoko bongo na pena nguma omoni wa bongo nguma ndengo et puis abandi ko tambola. Allez, qu'est-ce qui s'était passé? Ba bengi mbila siko aye abimisi batunion surtout une église mbila encerclé ba diniki ba yaki wana ba de Angola diniki no ba diniki ba ye ba entourer église wana misu ba koti na kati donc pasteur nguba komika akota mwana hotel akena kwa kotoyo azongi boye akena kwa kotoyo azongi boye ba zeli wana do isaba so ba never boye ti taye ko ba 16 pasteur abandi su kosonga mutu azongi mutu yaya pasteur azongi mutu église wati lelo ba fidèle nostu tout la musique ya zaza tala makamba pasteur to yebite to kosambela siko na église nini somo passe na motema to soki ya lelo to ba to kosala mulai mingi te soki otali biso osepe na vidéo o to na image ya lelo benga biso okuza intégralité ya pasteur nenga zo baloka nguma soki pe ozali na lisolo ya kopesa biso benga biso okopesa lisolo na yo soko bengi biso ozwi biso te komi tungisa mate ya tinkela biso audio lisolo na yo tokoyoka audio lisolo na yo tokobeta lisolo kaka ndengo to beta yango soko to tanga kombo tokotanga kombo soki po boy to tanga kombo te tokotanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana. Allez, portez-vous bien, santé de faire à tous hein. Chap chap et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende